Coucou mes amis, c'est Maman Table. Lelo na sepelito tala une petite vidéo eza en mokuse. Mais je l'ai regardé avec beaucoup d'amertume. Nathalie on vraiment na mawa mingi na motema. Comme na bazui un certain nombre ya bana, baza soki nombre nini baza wana bazo tuna bango sur les poupées. Poupée moko ya mwindu, poupée moko ya pembe ya mundele. Alors bana nyonso batu mwindu baza awa, batuni bango poupée ni yo lingi. Baponi poupée ya mundele pona ba préférence na bango eza mundele et batuni poupée nini eza mabe bana nyonso bazana babi poupée ya mabe eza o ya mwindu. Voilà, donc soki totali malamu biso ba peuple noir toza ko souffrir ne loko babengaka crise d'identité, bozangi bomoto, toza toujours ko se référer na baninga kotalela bamindele bango nyonso baza o eza malamu biso toza bien te mais tangu toza na racine te toza na ba repère te ndenge nini tokoki ko avancer. Poupée o est shocking, en tout cas vidéo est shocking et puis singa maya misu na comprendre qu'il y a un sérieux problème. Alors Tolanda, quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet c'est mon préféré. Celle-là, Pourquoi? parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. donc avec un cœur meurtri ndenge biso nyonso tolandi, vous l'avez constaté, bana nyonso baponi poupée ya mundele et ba rejeter poupée ya mutu mwindu. Et puis bana ngo bazosala boye ezali bana ya batu mwindu. Alors je me pose la question, voilà biso ba parents ya batu mwindu ya na bana na biso wana poto tozo vivre ndenge nini na bana, tozo solola na bango nini, esengeli conscience na biso ebanda otelema haine o ezali ya biso moko toza komiyina haine wana eza na ba origine nini, pourquoi est-ce que toza ko se détester boye toza komiyina. Alors eza sujet de réflexion pour na bino nyonso ba bokolanda na kotia ba commentaire mingi te. Crise d'identité eza makasi yango zomona ba noir rebelle na mikili ya poto partout. Bana na bango baza na ba problème parce que baza na référence te tant ba ke pa ba mindele pe ba rejeter bango bazo tuna bango bouti wapi, vous voyez. Alors bana ya batu mwindu babotami na ba poto na partout en Allemagne. Ici par exemple, moi je vis en Allemagne. Soko kei quelque part on te demande la nationalité, tu dis que je suis allemande, au lobby que naza allemand. Voilà, mais quand même, bah, retourne sous question. Allemand yango, quelles sont tes origines? Finalement, aux obligés loba, non, Naouta, Congo, Naouta, Namibie, Naouta, Nigeria, etc. Donc, pour nous, ça que, nga personnellement, na loba nanga sous-souté, que on a naturalisé allemande et tout. Quand on me pose la question, je dis tout simplement, naza congolaise pour qu'une deuxième question y a été. Vous voyez? On peut tout faire. So total na kati ya batu nyonso o nzamba sai na mokili biso toza race o tozali trop différente, tokoki jamais kobata manasima race mususu. Donc partout o yo zali bazo chayo ka partout ozo kende bazo traiter yo de la façon o bazo traiter. Je pense que na mikolo ko na robete la bino li solo. Voilà, surtout na ba parents o mingi ba fandi en Allemagne ya ndenge racisme eza makasi na ba école. Comment est-ce que bana na biso baza influencé négativement na ba école? Bolandi mwana moko alobi nga na école na ngai bana nyonso baza mindele ka nga mutu mwindu so na koli na kopakola mafuta pona koma mundele. Sûrement mwana ana ta mususu asubisaka ba injure ba finga ka ye kaza makaku ayoka makama ne na ndenge siko biloko wana tanga ekoti mwana na matoi et créer sorte ya rejet.
a se rejeter ye moko akomi komi yina azana amour pour na yete amour pour na po na yete bazo tout na ye pourquoi yo zabo pour ni suki no za makasi bo vous voyez donc likambo yo ezotinda vraiment to réfléchir mingi to ba ndenge ya kobokola bana biso et surtout ko laksaka bana biso d'origine na bango kozala fier na origine na biso c'est très important ko lia biloko ya mboka na biso ko loba munoko na biso eza bato musu batunaka yo po bani bano po ani baloba lingala ngala laksa bana nga lingala. Oui, je suis fier de ma langue. Et puis tant on a yé awape, nazolo ba pena lingala bien que na osangisa. Mais pour la bato mususu, eza raison ya kochola. Bon, à suivre hein.